on a été soufflé par Dati, la fille aînée de Dadi Dikambala, qui nous disait que Dadi abandonné Kopola dans stade de martyr parce que Akufaki na poison, bilo nyonso et si bebaki. Et je me suis revenu avec toi le matin chez moi, on a tout une même question, est-il vrai que Dadi a été empoisonné? Tu m'as répondu oui. Bandeko ba otala biso balingaka confirmation, balingaka teke malobi makana la moto. Est-ce que est-il vrai que c'est notre dernière question qui clôture cette émission? Est-il vrai que Dadi Dikambala a été empoisonné? Mokolo mbongo yaki ba papa bazalaki. Ba maman bazalaki. Nanu aza mwana. Sikoyo mbongo se retrouve na maboko nanu ndenge nini? C'est parce que là ba yaki na mbongo pa ba papa ba mona muto kosimba ngo zate. Pa ba maman pe mona muto kosimba ngo azini. Nanu lokaza ndekwa Dadi ba isko na mbongo ba remettre. Est-il vrai que les organisations des obsèques de Dadi Dikambala a coûté $11,000? Question mark. Gosse Dikambala, Réunion et Fandi, Réunion et Salami Bossulis, Réunion. Qui, si je ne me trompe pas, le dimanche, nous allons Réunion, mais à notre grande surprise, n'a pas Korango. Tout le monde qui comme Simbaye, Zungisa, Gisèle et Abima, Akende, Akunebe. C'était dit à quoi? Gisèle Abima, Kende, c'est-à-dire que Gisèle, dans le vidéo, Gisèle, Azananda, écoutez, vous bengani Gisèle. Moutaïbsaki, Gisèle Bongo, Azachor, Yekouni Moutou, à protéger Gisèle. Parce que nous, on a bien Aïsaki, Gisèle, Allah, na chambre, Maramna, Sormona, Dadina, Nengamana, Dadina, Boutou, Mamana, Sormona, Boutou, Abombataïb Sabango. Quand il parlait de cela, il faisait allusion de quoi? Oh maman, maman, na lobé, maman, dele ma bondela. Tolo nase, mutumpe na moi, olembate mama, elema bondela, isikanyo sozali. Voilà, Gallo Provincial Neftali, la casquette de la presse congolaise a fait si bien partout aux îles Bakou Kolana, émission très chère et émission vraiment très aimée, émission trop aimée même 100% analyse, émission où comme la rabino na bandako, où répondre à Nabamituna Nabino tant besoin se poser des questions et ça là qui peut répondre à Nini, ça qui peut répondre à Nini. Alors émission où écoutera vraiment en profondeur juste kakatou megakoyeba ce qui a été la vérité. Voilà, toujours continuer toujours kaka na actualité na biso ya disparition, il y a Ndekonabiso, Dadi Dikambala, ou Atika Kibiso, Bakundaki, après Matanga Bakti, c'est au Kakan, Xarakan, a problème. Il y a vraiment le Gallo Provincial Neftali, aïe, poto, mais un peu éclaircissement sur les faits et sur rumeur, vraiment, parce que Biso Toko a un peu beaucoup plus la famille, poto, mais un peu au solo là, qu'est-ce qui se passe au juste? Je ne peux pas aller et commencer mon émission sans pourtant saluer Maman Anne Kalamba et Tolonase, Maman Anne Kalamba et Tolonase. Maman na pesi mbote pasteur Carlos le gardien du temple, le savoir les bien contrôler na pesi mbote na la surprise de la cyprome baby la donza na pesi mbote bisika ezomio na pesi mbote na Jean Mwanza azana sima caméra yim doso ko accompagner biso na bilili na pesi mbote na assistant technique na biso Emmanuel Vital oyo akumbaka biso na kati ya musala auto salaka. Comprenez que Gaëlo pour que la santé et zo permettre de mais je suis toujours censé de faire des émissions pour que bon mais un peu kozwa ba réponse na ba mituna na bino na zanga mokote na kati ya plateau boyebi ke bozwa ki ba vidéo ndenge ba bengana ki mwasi ya Dadi ba bengana ki parce que le bomi ke no ba bengana ki misusu bazoye bate vérité eza nini yango nazana Gosse Dikambala leki mwana ntuka ya Dadi Dikambala ye mutu akokomeka mpe ko répondre na ba question na biso parce qu'il est dispo hein? J'espère que tu es dispo non? Bonjour Gaël. Bonjour. Tu es dispo? Voilà, tu es dispo, la plateau. Tu sais qu'avec mes questions, je ne te lâcherai pas. Ouais, bah, question c'est la réponse c'est moi je suis là pour répondre. Parce qu'il y a eu des vidéos récentes, tu vas mettre un peu de film dans les commentaires. Mais au lieu de ce kaka na émission, au cours de quoi là? Ah ben. Mutaza drôle ba makambo za ngo besoin za libre donc voilà ngaza promena bangote mutaza drôle boya o ya kanisi à s'exprimer za mabete donc voilà Gosse Dikambala, est-ce que tu causes un bilan ya matanga donc du compte rendu à organisation psychique ndenge kaki gel na promettre yo
na promettre yo que na ba émission suivante tant on ya pa na yo na koyela yo bilan wana nyoso. Pour le moment il a ndé toujours sur no boye moyen na expliquer makambo nyoso ezate par rapport ya ndenge matangele kaki. Mais na part na nga je te dirais que na ndenge mamutu le kaki et bilan positif. Mais na kolinga to solano ango na ba émission ekoya na ba preuve pourtant non lo bana yo likambo boye na zo lakisa ba preuve nango likambo boye parce que moto azalaki parce que makambo nyoso zo tuna nga ya bilan na zo ba ke noka kota mamba $15,000. Alors moto azalaki censé ya ko gérer mbongo wala azali akufita za envie. Alors na bengaki déjà abongisila ngai makambo nyonso ndenge lekaki ba dépense nyonso ya salaki ba facture nango alors mwana tout azo bongisila ngango na ba émission suivante na oya na ozonga pa na yo na koyela yo comme ça to ça l'émission wana to solango yo zo poser nga ba question par rapport à bilan. Moi je t'explique likambo boye ça maki boye pona boye likambo boye ça maki boye pona boye preuve nango yango. Voilà. Voilà, merci pour ton intervention. Tout soit juste bilan positif. Au lobby que non, bilan acquis positif, je ne sais pas. Na quatre organisations, il y a obsèque, il y a le bilan acquis positif et affirmé en gros. Il y a des positivités, il y a aussi des négativités. Dans quatre organisations, positivité, c'est là qui côté ni. Pardon, négativité, c'est qui côté ni. Donc voilà, jusque là, na net oyo kapaba tout. Ba lobby, ba finira yo là. Bablo tout ça là on est qui bientôt. Donc on a lobby na yo, on a lobby na yo. Ngai, moi je suis chroniqueur comme vous. Ba finira yo la mutasala kiango, c'est un professionnel. O eza pa fioti womo bato bayebi. Donc tant où il y a monique et loko pour na dadi na personnalité dadi fona cha oyo. La personnalité dadi fona cha oyo. Yende mutiza professionnel ayebi dadi bien. Relation ya dadi na pa fioti. Ngai na pa fioti na dadi nenga kofito yeba kiango. Relation na biso ba dikambala na pa fioti. Biso ba dikambala pa fioti to yebiango. Donc tant to kendaki vers agence na ye pona azwa yende azwa charge ya maramba finira ya dadi, c'était pas pour rien. Parce que to yebaki ke na pa fioti au sala likamumoro ya bien. Alors na kine koma ce matin ezali ce bozana moi moyen na bino ndambo. Boke na bino rambala mo bo soli na agence moko boye et kaisali makambo nyonso. C'est ce qui s'est passé. Biso na confiance na biso to mona ke papa fioti ezala mieux parce que eza professionnel bana maman moi kala azaka na biloko utaka libanda mboka ateka ke logo ne logo na prix nango. Alors après dadi azan ndeko ya ye bakoli na bango na ba dadi baza baleki na bango bakoli na bango na quartier pas fioti ezaki na Sandoa et puis biso to yaki na Farage to mona ke ezala mieux to mema makambo ya ba finira ya dadi l'agence a pas fioti et heureusement pour nous l'air to kendaki to kutaki payer moko pas fioti utaki déjà photo azaki sur place nde to sola kinaye par rapport ya grandeur à dadi yes tikaki biso par rapport ya grandeur à dadi se bo pesi ngai mbongo boye par rapport ya ba cercueil boye na ba prix boye na kosala boye. Alors le kola naza na ba preuve awa te nande na yeboye pa na yo na yaki na makambo suso yebi yonde mutu sengi ngana sala na interview na roboye la opete pour batu pe baza libanda ba comprendre ce qui s'est passé nde na ndimi ko pe sur interview oyo mais na ozala prêt ya roya pa na yo poto sa no émission par rapport à makambo normal na roya na ba facture oyo to pesa ki papa oyo to futaki bambongo papa fioti pour que ba finira wana sala mande salamaki na roya nango omona mentionné na maison na ye ba signature na bango. Est-ce que excusez-moi gauche au lobby que ndingo zoyo que la batu bazolo bakeno bileza ki un peu bazolo bakeno ba faillite zalaki par rapport à ceci par rapport à cela comme de vous-même de la famille vous comprenez que faillite zalaki. Est-ce qu'on peut savoir
les montants qui a été donné, qui a été remis par mais c'est Fioti Omo que je salue, papa Fioti Omo, le producteur, les simples hommes, hein, les sympas hommes, voilà, avec l'homme qui a vraiment le charismatique et tant qu'homme. Mouto ayebi lamba tongo, mouto ayebi musique tongo, mouto banama sur la production. Fioti Omo que je salue. Est-ce que tu connais le montant Oyo et qui remis et pas M. Fioti pour les organisations? Je ne voulais pas vous dire des choses quand on a mon roboy. Il y a des choses qui $10 000, $20, 20 000, c'est combien? Non, non, non. Moi, je voulais quoi? Je voulais que toi aussi sango mbala moko. Omoni, lenga toi aussi sango mbala moko. Pour non ya lisusu ozonga ngaka sur na question. Moi, je réponds déjà, émission de Tokindara, étape par étape. Gel, nalingi to se comprendre. Nalingi boye. Nalingi to non le bali kamulanges avec précision. Comprendre. Je vais que ton episode gel, tu peux ça qui papa Fioti $5 500. Exemple. Nazu facture, na lagisio. Na bino moni facture, yango. Tu lakisi Jean Abendi. Bat ba moni facture mentionné un nom à bango $5 500. Vous comprenez? Comme ça, tu vas ça na ba calcul. Déjà quand on a $15 000, $5 500 quoi yaki. Vous comprenez? Tu yet et le robot, tu lobby, tu facture tu chi. Batali, tu sali calcul, tu mentionné sommation totali bon on a 10 000 etikalaki. Tu na 11 000 tu na combien etikalaki et le robot et salaki boy. Tu sali calcul. Comme ça la souka marambutu, tu ça la sommation totali. Ce qui te monique mbongo etikalaki totuni o eke wapi so to moke mbongo esilaki to bibo esilaki pona boy voilà yonga la lingi yonga vraiment na sengi parce que TV ngalo bango chaque jour TV eza radio te TV eza radio te auto lo baga le kambo batu bayo kité makambo ya se lo ba mingi on assume on doit comprendre yango wana siko pona ko s'expliquer mutu nyonso ndenge aza boya yambali kamna ndenge na ye alors ezanango importante na nyonso boye na sans preuve. Vous comprenez? Je voulais que le rôle déjà c'est l'Obama qui bongo pour que toi aussi ça les kambango toi qui n'a pas preuve concrète. Tu vois? Voilà, toi qui n'a pas preuve concrète, wana ezama loba gossa lobby mais j'espère que tout besoin qui libaku ya Holanda émission interview tout ça là qui na yaya ba dadi ya liboso boyoka ki ndenge yaya ba dadi loba qui que ils ont remis $5 500 à M. Fioti pour les organisations, mais quelque part aussi il y a eu des contradictions, des fois peut-être gossip à l'obaki que non, bah peut-être qui $6 000, ils ont interview dans ça qui gossip 5 ans, peut-être qui $6 000 et ils appellent un décomao, gossip c'est un décomao que non, bah peut-être qui $7 000 pour l'organisation, mais jusqu'à là toujours y est battu. Gosse. Nous sommes arrivés à la morgue de la clinique Ngaliema. On prétendait qu'il y ait Ndegodadi di Kambala, déjà un moment qui est 48 heures après l'Iwanaye. Mais subitement, toujours sous tout cas, Ndegodadi baso ko embaumer le même jour, baso bimsa konaye. Qu'est-ce qui a fait que Dadi di Kambala ba embaumer le même jour? Yoza ndekonaye, yoza lekinaye, faut ouye bango parce que mamono sotant que ça ma famille yo foye. Qu'est-ce qui a fait que Ndegodadi ba embaumer le même jour? Gel, c'est faux, information neza lukuta. Yozo le beza lukuta mais grand frère alobaki yango. C'est faux. Et ça, le côté moto a kendaki ko verser mbongo pour na baba mbome dadi ezalaki Vincent Chiluizi wazaleki dadi nana o yazalaki na supervision ya marama mbongo dadi akufi lelo bachie na morke na butu lobi nango na tongo Vincent Chiluizi nana ba matina jipa Vincent Chiluizi bakei na Ngalema po ba vexi mbongo wana ba mbome dadi azande ko na biso Gaël aotika lo ngwana ko na biso te. Vous comprenez? Liwe kaboli biso to ebitele peut-être to kufa so to na kokuta na susu tozana ma opso tozana yango mutu moko te ya musika gende ba oleka na ba TV wala akozala ma rolera biso Gaël parce que tina dadi ba ba ebite ata yo ebite ni va pas sur tozana ngo otika la comprendre ngo te dadi akufi
lelo bakoti na salle de mort lobby Vincent ye na jeep na ye azui nanu bazui bamati na kati ya car bakei bapesi mo parce que mbongo ezalaki bakei bapesi mbongo basali makambo to esili lobby elandi si je me trompe pas parce que makambo ezalaki mo ebele muna mutaki na batashi na ye bakabolaki lobby elandaki Vincent ayaki azui nanu bakei na cimetière makambo cimetière na nini na kitambo na nini makambo métropole wana bakei na nini limité place nini nango ezalaka bakei bafuti bambongo oyo esalaki ke mokolo matanga ekobima tozala na problème te ya bandokondoko luka jour elandaki bakei papa fioti kosolola pona koyeba nde nini bakokosala pour que ba funérailles ya dadi ezala na problème te jour ango donc nyonso ebandaki kosala mbala moko mpo ezala te ke mokolo oyo ekokoma kekor ebima fo ba tose place akokonde eza nanu te oyo eloko boye eza non en tout cas makambo nyonso basalaki yango normal de façon qui ekende bien de façon qui ekende bien basalaki yango déjà avant même eza matanga eza feti te na matanga muna saka na souci na matanga muna saka likambo na se émotion na matanga mutu nyonso saka likambo na pasi ma problème mike ezangaka te ozo comprendre ba problème mike ezangaka te problème muke kozala kaka o bokolukaka bo arranger c'est normal tina dernier jour problème ekozala kaka matanga ezaka ndeti muntu azobala yaka ndeti mariage tina dernier jour likambo moko ekoyaka kaka ezaka no fo sengaka bimisa mbongo c'est normal donc voilà Gosse Dikambala, est-ce que tozonga une affaire il y a $15,000 qui a été remis par maman Denise Nyankero, maman Denise et maman il y a président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, président Tshisekedi Fati Beton, l'enveloppe que maman Denise avait remis dans la famille, à la famille Dikambala, $15,000. Et c'est là qui pona la funéraire à Dadi Dikambala, tout c'est là qui pour les enfants de Dadi Dikambala. Le Cambo d'Assi na lobaka on a une émission en ngai précédente. Maman l'air ayaki na mbongo apesaki po bakunda Dadi. Voilà. Ayaki po famille Dadi kabulango te. Bon. Dadi a tiki pe bana. Non, c'était juste de savoir la somme de $15,000 qui a été remis par maman Denise Nyankero, Denise Tshisekedi. C'était pour le funéraire, tout pour les enfants de Dadi Dikambala. On a déjà eu la réponse que non, Ezaki Pona funéraire de Dadi Dikambala. Et pourquoi tout le monde déshonore de la part de l'organisation? C'est-à-dire, mais qu'on peut évaluer la démarche nous tant que connaisseurs il y a makambo ya funéraire na bande comme ça peut expert mais qu'on peut solana bango. On a essayé un peu d'évaluer le coût total de cette organisation qui nous a donné au moins $6,000. Donc c'est-à-dire bah dépenses sur Bossali, des morgues, au stade et à l'enterrement. Et malheureux tout ça qui surpris comment on a un stade de martyr, mon tafuta qui $2,800 et $2,000 et là qui major Bissadi dit que je sali parce que la minute on a tout qui 9h. Il ne devrait pas installer des histoires. Le stade Baboua qui va installer des histoires parce que PC qui a une frais technique. Alors, major Nemo a mis $2,000 à PC dans le stade de martyrs pour autoriser l'installation. De l'ongoli $2,000, il y a major de Sadidi et ça compte. Mais on a essayé un peu d'évaluer tout le coût de cette organisation. Nous avons vu que PC une somme de $6,000 à $7,000. Maintenant, où est passé le $8,000? Gaël, écoute, vous savez, na Congo, particulièrement na Kin, tout le monde est malhonnête dans la matière d'argent. Mon ça dara malhonnête donc ils ont dengue ya bakinois. Yoka. Dadi akufi. Ata yo Gaël so na pas non bino ke Gaël ndeza boye. Toi on a besoin de louer caméra. Pour filmer matanga Dadi.
yo pesa nga réponse que non ah on est à dadi mbongo yaki so louer sa caméra na $10 web sanga pour pesa $50 pour bi que gosse ça nango pour ça ils a urgent tout sungana te vous comprendre le web sanga bi yo sali calcul c'est pour ça mon avis que non makambo to solo ngole na yo ba preuve za concret autre web sanga ba makambo yo par rapport na bino lelo auto solo na yo na web so ki na ba makambo tout wala na za pour ça na biso que non pour na pas fait to pesa ki autant pour na railler et puis pour na biloko nini na la pour ça na relaxa yo moni pas fait to pesa ki autant mbongo ngo biloko ya pesa ki za oiza comme ça yo comme ça na ba ojukilinga na bato ya yo wana o baza dur na matière ya voilà comme ça to sola et loko ba pesa biso na prio et loko ba pesa biso na prio mbongo to pesa ki za boiza voilà donc c'est pour ne pas aller loin dans ce sujet est-ce vrai que le $15,000 qui a été remis par maman Denise a été consommé et qui épuisé dans l'organisation de Gaël, na bino qui n'a la réponse au pesa aussi côté na likambo. Na lingito ça non émission oyo, nazo répéter. Na ba preuve. Tant yo so la nanga, o poser une question. Tout ça non na calcul. Na l'accès yo. Na bit, to beta solution na ngote. To zela le na ozonga. Na lingito on expliquer yo. Eza te que na expliquer o ka pona na posa o lobanote. Nana ngam na sala ki ba makamona te ngana simba ki ata rote ezana moto oyo azalaki chargé ya makambo wana mitaki na mbongo intando sa makambo tout mais na ba papier na ye po yazaki ki sa simbi moto mutaki na tâche na ye on se comprend moto mutaki na tâche na ye bato ba kendo louer ba kiti so ba ye pane ba bineke noto kinaki to moni ba kiti faut pesa biso exemple $1,000 ya ozwaka $1,000 a seni a pesi bango bango ba ke ba louer ba kiti tant ba oya pa na ba ile facture mo ba kiti to louagi facture yango vous comprendre ya vandi mutu azaki immobile mutu asimba imbongo azaki immobile asimba imbongo aza nani na famille aza papa le ki avant dernière ya badadi azaki ongala landi azaki immobile elle ne bougeait pas. Hein? Pourquoi Yaya Liboso qui charge sur l'antenne pour personne à moi si Yaya Liboso a zalaité. Yaya Liboso a zalaité. C'est une très bonne question. Yaya Liboso a zalaité. Yaya Liboso a zalaité na voyage. Mokolombo ngoyaki ba papa bazalaki. Ba maman bazalaki. Nanu aza mwana. Sikoyo mbongo ese retrouver na maboko nanu ndenge nini. C'est parce que là ba yaki na mbongo pa ba papa ba mona muto ko simba ngwazate. Papa maman pe moné muto simbango ani nanu lokaza ndekwa dadi ba isiko na mbongo ba remettre bino bozalaki bino nyonso na ba papa na ba mama boza ba ko remettre mbongo pona ba funérailles ya dadi kota papa muto simba mbongo azate kota mama muto simba mbongo azate biso tolaki bana biso to kangi maboko to total voilà gosse na respect ya hiérarchie familiale de tout le monde na ba famille mususu que tant que les salami grand frère zalaki te to ba pesaka na kulutu contre on dit que grand frère avant yo commenter la makambo zalaki boy et loko batika ki yango yo yozwa sala ba démarche nyonso tant to moni que non bo sala ki yango c'est-à-dire quelque part ce n'est pas une injure mais quelque part tout le monde que nos familles na bino quelque part ils en manque ya respect ya hiérarchie yo tout ni to zo confirmer quelque part grand frère les grands frères Raouti Mbandaka ye to vandaki to soli directement et puis on s'est mis d'accord grand frère Azar moi mobali andai ko bouger moni stade wana po ba funérailles dadi vanda wana parce que grand frère a s'imposaki vous comprenez il était là jusqu'à 23h à 5h du matin. Pour le monde, alors, il a trouvé mieux que non. Le roi Nanoum Tassimbi a immobile à vendre. Parce que la Makamono sont deux tous à la fona landelango. Vous comprenez? Donc, il y a que Makambounyoso, il y a salama, soukana yango, ba vanda, ba kaina, ba papier, ba Makambounyoso, ba sali ba calcul landin bon bimaki. Et puis bah ça li bilan parce que dans mon on a noté ils a dit bon on a noté à simba ki kaka c'est pas pour y a bandaki ko koma na ba facture
pour après ba makambu nyonso babeke ba kovanda ba kosolola pour que ba yeba mbongo nyonso ebimaki combien pour ezalaki combien bimi combien faut tigala combien donc voilà j'espère que déjà siège qui na famille après que kunda dadi di Kambala famille fandaki à mon avis grande sœur abimisa qui déjà compte rendu ya makambu nyonso ndenga salaki na somme ya mbongo o etikalaki peut-être au banga caméra to banga bandeko na biso pour le vérité ya compte rendu ya makambu nyonso elekaki tango solaki na réunion tango sert à expliquer que non a dépenser qui autant o etikalaki autant to éviter au comme kopesa na bandeko que non tango fandaki na réunion grande sœur apesa ki bino résultat nini Gaël wala ma famille na biso mamna c'est un poto lo na TVT wana yaki makambo kon ngane za poto pesa yo te to pesa ba libanda te yaki kon ngani fa pesa na famille et elle a donné c'est ce qu'elle a fait c'est tout. OK, merci. Elle a donné ce qu'elle a fait. Mais na interview au bandeko botala ki boyoka ki grand frère aîné ya badadi di Kambala après ça qui se compte on dit que Nanou a utilisé ki $11,000 na matanga o etikala ki zala ki $4,000 yango a présenter ki na famille pe famille ezwa ki mwa mokano likanisi ya kokabola yango na mwasi ya dadi na bana ya dadi mususu donc c'est-à-dire compte rendu au ezala ki bongo clos na réunion au basala ki na famille que les $11,000 étaient utilisés na matanga $4,000 ne etikalaki. La question est à poser, est-il vrai que les organisations des obsèques de Dadi di Kambala a coûté $11,000 question mark Gosse di Kambala réunion et Fandi réunion et Salami Bosili réunion ezalaki si je ne me trompe pas le dimanche Bosali réunion mais à notre grande surprise n'a pas pourquoi nango tout le monde qui comme Simba zongisa Gisèle et Abima akende akonobe c'était dit à quoi Gisèle Abima kende c'est-à-dire que Gisèle na mito zo beta lisolo bandeko ba na vidéo batala ki Gisèle azana ndaku te bo bengani Gisèle vidéo nini oyo gaila to lo ba chaque jour que TV eza radio te voilà balak sa vidéo o Gisèle azolo ba ke ba bengani na ndaku malheureusement sous l'effet des émotions de choc que Gisèle Azo portait toujours, il n'y a pas eu moyen à ça la vidéo. Mais tozonga qui tozaki na quartier est-ce que Jean au côté la biso réaction à bana quartier ndé bazolo bakeno effectivement que Gisèle va bengana ki est-ce que tokozo vidéo wana est possible pour ndekozo wanga ke non ba réaction ça que ba bengana ki mo sa Dadi di Kambala est-ce que côté la vidéo wana total la vidéo wana Gaël bocha vidéo il y a bana quartier ou pas yango nde mutu eza ninité importante bana voilà. Quartier yo kana expliquer yo Gaël Gisèle azali susu na ndaku Dadi atika ki était pona on a besoin d'information non yo na pesa yo tuna bana quartier wana mukolo Gisèle abanda ekobima na ndaku so bon bazalaki ceux bango bazalaki ba ko ki makele ke bima non on a changé déjà de question la question est la suivante Gisèle azana ndaku ya Dadi te pona nini na ba propre raison na yemoko o bebi no famille boyebi Gisèle a pesi ba raison na ye o eza fort. Vous savez, Gisèle a motema bu mama. Ezangonga oyo, Gisèle a supporté ba bêtise Dadi belé. Ezangonga o famille ya Dadi koloba na ye kendete. Ngonga o famille ya Dadi koloba ne bravo na ndenge nyoso supporta ki Dadi. Na makambo nyoso. Gisèle internet et lobby ba pesi bango $25,000. Pas maman livre. Ba pesi bango $20,000. Kinga na pesi bango boye ba obesa ba calculer ba mbongo ba moniteur ba comme na $100,000 na ndako comme na 50,000 ziza le temps que maman o azana bana pauvre maman batu o azana bana 5 moi na liboso azana 17 ans ali dortilien amoni ke matanga isili batu bazo panzana batu bazo bima bazo kende akotikala ye moko na ndako wana na mwana na ye ya 17 ans mobalo aza mukolo na ndako mobimba. Vous comprenez? À s'expliquer. Ngana ko tikala wati. Bo sala effort ke bo sisa makambo nyonso lelo pour que na libérer ndako yo po ba koko ya ko kotela ngana ndako awa moto kozwa défense na ngako zalati. Wana za ba raison liboso ya Gisèle. Voilà. Bakuluna na kisasa bakoma ebele na banenge nyoso dernièrement kutuka na matanga wana lemba tocho kunda
bayelaki déjà biso na ba chege belé mbongo eza ba pesa mo biloko balia ba ba kende cimetière aza mutu à réfléchir amoni question na vandi awa pas di comme ça ozalate gossa ozalate to bazabel ba engagement na ba mususu ba kingadi ba ozate ba kokende na otikala ngai moko jour al boso peut-être bokolala bon deuxième jour ba koteli amoni kete il faut abimana ye kaka nzela moko na batu nyonso nde ba okende po na sécurité na ye na bana na ye biso tomoni ke raison na ye eza valable po okoloba ke teze kokende te otokopela mbali vanda boso ba kotelela ndako o porter gara tomona ki kaza na raison azana raison na ye ya kobima akende a protéger vie na ye na ya bana na ye wana ya liboso biso na kisasa tozana ma style ya oyoki kaka o vérifier te oyeka olobi n'importe quoi c'est yango ndezo boma biso na kisasa ndupanga na eza ya dadité gael toi tu sais que dada bando futela biso to yo benga na sela ndako pour quelle raison ezate ndako wana dada do futango plus de $250 wana ezaki deuxième raison Gisèle so eka sali 2 mois akoko futa ndako wana te c'est $500 nde longa la garantie na ye ayebisi biso alobi vomie na longwala nga pour garantie wana pe ko permettre ngai na sala marambo mosusu pour garantie na ye wana eza pe mo mbongo ebele parce que na ndako $250 ou $150 oroza na garantie ya moins de $1000 te c'est beaucoup d'argent aza mama za na bana 5 oyo il à s'occuper na bango tango ya pesi ba raison na ye biso tomoki ba raison la raison le plus fort est toujours la meilleure tango pesi ba raison na ye lelo pe makambo se changer nango biso sto komo osambela gael makambo bakinjondi banini ezaka susciter mutu mo bala kufi ba sambeleli mwasi fungole les portes Gisèle azana belle ouais nde toyoka kike boko bosalisa ke wenze tout botambwisi Gisèle azana belle azana jeune akozwa pe mbali na ye opa ko bala ye kozala bana 5 ndelingo bateke mutu ko bala tete comportement ya mutu kan ndi mutu sala ba bala ye to chumona mwasi mo do bala azapela bana koleka lem soupe Gisèle. Vous comprenez? Tout font une parenthèse, gosse, tout font la parenthèse. Tant que yo mobile nous a bon, est-ce que zala conscient répondre à ndeko bato, c'est la parenthèse de fond quand on a biso ngo. Est-ce que gosse nous a bon ko linga ko bala moi sur azana bana 5? Pourquoi pas? Gel, poinité. OK, merci to kangi parenthèse. Voilà, on a essayé un peu d'entretenir avec maman Gisèle, qui n'a pembeni. Maman Gisèle a pesi biso raison na ye. Raison primordiale où est sali keye ala na katanda kwante, c'était quoi? L'oncle de Dadi Di Kambala a proposé qu'il faut aller dans la chambre na semeki. Oh nyoso ya mona na butu abombate ayebisa bango yango e frère qui est et senga ki ala la wana te na yebite na famille na kota ki makamba kindoki to kintudi to il faut aller la kana semeki na ye pour Dadi bima na katikati. Moi je suis chrétien. Nga sambelaka. Et j'ai aussi ma famille. Dadi sa famille nga d'abota minaye papa moko maman moko. Mais elle n'est pas créé famille naye. Bano ya botaki na ba dati ba Julia ba Lidor ba Oli bana naye. Ndeti nga pe gosse na za pe marié nga pe quelque part na pe na mwasi na nga na bota pe bana nga to sala foyer. Gosse va marié à télévision, c'est vrai. Si naza marié bat ba mona mariage na ngai batala. OK, félicitations. Pour belé ba marié belé ba bombara on ba mi bombara na télévision pour otala ka TV. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le lot ma bemo salami na combat Gisèle to ya bana Dadi ou ya tiki. Ndenge ba maltraiter bango. Si moi j'ai fait partie de ça, ndebe ba maltraiter bana ngai pe ndenge no. Pour nga pe na okufa. Il aura un jour. Naza jour na nga pe gande Dadi na biso okufa mutani mettre okufa. Nga omona ka va zobela. A bonga. Vous comprenez? Va obela na robonga. So tele be mission na ngamsu na sana no episa rave obela na malade zalara bongo ya rambangu. Ici la malé malé nadaki na kondima ki vena nga akozala na bomoi na ko lelende na lelele lote alors na koki jamais ko mulinga ke der biloko nyosa Gisèle ndenge zana ya pali na ye biso tu gosso to simbisa ya ozo kenangwa to kangisa non gosse la vérité nous on était là avec notre caméra on a filmé on n'a pas vu que place sur bono simbisa na Gisèle biloko Gisèle avait mis biloko il y a des mamans au bano simbisa biloko na bana na ye misu bano mais mis biloko. Yo zaki na salon nga zaki na chambre. Je t'informe. Yo zaki na salon nga zaki na chambre. Et ça même na biloko mususu bila mwa Dadi nga na baki na bi biloko eza ya bana ya Dadi.
Vous comprenez? Na longo liango wana na kena koto na kata chambre. Parce que nga na sana makili. Nga na botami na dadi papa maman moko. To funga la parenthèse mususu. To moni na morgue dadi Kambala bayaki na ba veste ebele et koka qui était. Où est passé ces vestes? Gaël. Na morgue moi j'étais pas là. So kendagi morgue moi na nga zalaki te. Na so que bato baki na batache na bango. Na zalaki te. Vous comprenez? Nga zalaki te. Bilamba dadi dadi za bande ko na épée pour bande ko dadi za ka ngate ezaka di kamsté toza pe na ba cousin ozo comprendre baza moni biso toza bande ko dadi direct bana oyo wana bo mona dadi abochona bana na biso direct ozo comprendre toyebani bilongi me toyebani mitema te est-ce que zenga ko balongo na TV ozo comprendre toyebani bilongi me toyebani mitema te ngalo na golo bageno kecha dadi wana botika ngo pona lidor mais tango musu na funda mutu te. Mais tant que mutu moko uta quelque part za rande kwa biso akbaki no ifwa kena ketchwa mute malenga na ebite azande kwa dadi ndetinga siko noko na bino na noko na bino po noko famille sondo yazanga rate famille so chora zali siko noko na bino na ko ebisa pour noko grand frère ba dadi dikam sa lobeka on zabi noko na abaki mutu ebisa ki Gisèle bongo aza chor yeko ni mutu a protéger Gisèle siko noko na bino na ayesa ki Gisèle Allah na chambre makamna so mona dadi na mnenga mona dadi na butu mamna so mona na butu abomata ebisa bango quand il parlait de cela il faisait allusion de quoi? Maman pour toi dikam si m'tapé ça que interview wana nga yebi ngate nga zalaki na ngate t'es gosse conscient que tu y es soko bangara nzambe devant caméra devant tout le monde. Est-il vrai que noko na bino ayebisa ki Gisèle loko wana? Gaël na lobino boye. Mutu apesa que interview na zalite. Nga na tuni yo. Nga na yebite po nga na zalite. Siko nga na episo réponse ni. Moi j'étais pas là. Mais dans coulisses to sola ki ngo ondima ki Gaël. Bobanga caméra poani. Gaël na ebiso boye. Te bobanga caméra poani. Gaël na ebiso boye. Comment na caméra boko ma complexé? Ozana makambo ozo déranger yo. Tout à l'heure ozo lo bageno ozana makambo ozo déranger fo lo ba mais ozo boyi na question a obo lo bango. Gaël na ebiso ke dikam si mutu apesa ki yo no. Zonga pas di kam sa oyepsa yo nga ezalaki te est-ce que na biso ke matanga zaki muno mdaki na batashi na ye makamno so zaki te geno lokwa di kam sa telemi na mambazo so la foka gospel zala yo kangote tamso le ba so la makamwala le msunga la ndeko pesa batu mapa o ba melati ba la na matanga donc tango esa la mala le msunga la zalaki te zaki te comment on peut se former so makambo nga zalaki te na yebi yango bien te je vais m'informer so na ozonga la mission na na okende na otuna dikams a expliquer nga comme ça tant yo yebi tout nga question na osala na ba argument opesa parce que siko nde na zabo na zalaki te na répondre ndé voilà ndeko lobi a zalaki te a répondre ndenge nini donc comprenez que ndeko lobi a zalaki te naza na interview moko ndenge la kisayo nan gosse avant to ki na chiti émission na biso Jean tjelanga na interview à Christian Petit. Interview Christian Petit qui a répondu qui gosse. Comme ça, tu as un plateau, tu as une réaction à gosse par rapport à l'interview. Merci. Merci, nous sommes de retour sur le plateau. Vous avez vu quand même que non, l'émission qui est vraiment avec chaud, ben, tout ce qui est vraiment allé même à l'émission à Bisso. Les abonnés analysent tout ça, la caca popo et makambo, matanga ndenge les kaki. Donc, minga ko le bezalité, bino vous comprendre kaka ambiance et émission. Nabi qui ça passe, mais mutaza ndenge azos welango. Ndeko gosse tozongi na yo. J'espère que tu as vu l'interview de Monsieur Christian Petit, je ne sais pas. Quelle est ta réaction par rapport à cette intervention, tout par rapport à par rapport aux paroles que M. Christian Petit a adressées à vous? Mes opinions, félicitations, donc voilà. Il y a des gens qui ont babongo. Au moins, il y a des kanda ou ça n'importe quoi. Aza mutu. Ngala limbisi. Ngala limbisi aza mutu. Na sa bakanda sans qu'on vérifie ou ça la n'importe quoi. Na tu sais OK. Gaël, na tu sais yo. Ngala opesa yo image yo. Ngala opesa yo image yo. Joie yango chango. So episode to bengana gi Gisèle na ndako. So episode to bengana Gisèle na ndako. Nde image yo zomona na émission o ngala ote ko sala. Mais moi na Gisèle wa liboso nga zala pa ngate. Parce que ngala okote chenga na pale. O chango. Au Tchango, batu ba otala ba omona. Mais ce que tu as tant que Gisèle a vu que non, tant que bino ba responsable ya bana, pourquoi pas vous récupérer qui bana parce que combo zo kende. Vous récupérer qui bana te pourquoi vous tiki bana ba kende na Gisèle. Écoutez Gaël, nyonso eleki si vite. Makam nyonso après 3 mois.
makambo nyonso tosola na bino oyo ya dadi na internet eza suste. Non, après 3 mois douté semaine au kaka. Tobeta maso mususu. Gisèle ayebi ndeni nga gosse na vanda na bango avant dadi akufa kutu. Ya yebi. Comment est-ce que gosse avant na bana na ye Gisèle. Ayebi. Donc c'est-à-dire que charge à bana wana eza yanga. Parce que ya liboso okende azalaka te. OK, na ya voyager okende. Dadi ande ko voyager okende de part et d'autre ko kepa ke na ngola passer les msupe 8 mois. Bana wana bando tikalaka na maboko na ngai. Vous comprenez? Na boaka e bango te. Eza lelo te ndesko dadi aza na été. Oza ke papa moko ba tikala ni awa. Eza nga dikamba la gosse na boaka bango. Preuve émission au noté ko sala na chaîne na canal 1 au tchao batu ba omona mwana Gisèle liboso. Palanga na palais. C'est toi qui m'abe. Toujours bengana ki bango. Ana 17 ans. Anga yati. Donc c'est-à-dire yom tozu au récupérer garçon là. Au mona eka na TV. Naza na vidéo au chat. Et on a tout yom tozu réalisateur na ndo to sola. Kozwa mona avant da pana nga yeza problème te. Dadi aza makila nanga. Vous comprenez? Nga soki na belito mwana nga beliso na bengi dadi na 12h 5 minutes au mona e wana. Vous comprenez? Donc bana baza bana na biso. Baza bana na biso. Ata Gisèle nenga okende so akina bana nyonso 5. Soki moko ka sali fièvre. A obenga. Ababana bana papa na bango. Gosse alidora sali boy. Gosse a tegra boy. So abenga na 12h juste na 12h 4 minutes au mona nga liboso porte na yi. Place oyo obenga nga likam. Donc pour toi là on a donc problème ezate. Vous comprenez Gaël? Biso to on a problème on a Gisèle surtout. Voilà. Les réalisateurs nous faisaient déjà que notre consommer un peu de minutes et belé, na éviter toujours que comme ce que na suka émission. Naomi, comment les années na boaka? Naomi nan. Naomi Mangindu, voilà, je salue Naomi Mangindu, Azana, Talakaraye, à Solsanga bien. Voilà, toujours qui n'est pas mal même na suka émission na biso gosse. Na famille tout na Congo, mutu no so vivre en intérêt. Tangu grand frère Monique non Nano a eu $15,000 à gérer en Oyemoko, à Sali Bobsek, Nyon, c'est comique non a utilisé $11,000, à ce qu'il y a $4,000 pour présenter la famille. Grand frère P a bloqué compte, il y a ministère de la culture, parce que tout ça qui on a ngana yo, gosse, mamna lo bakana infatarate, tout ça qui ngana yo. Si grand frère Zolo baké non, dati, bino bossa ba désordre. Bino kasi mongo bozu eza belé ta. Oh écoute, tu es belé, on est un ministère qui tire art. Est-ce que tu as comme moi Gisèle, tu as comme moi Dati, tu as comme moi famille du Cameroun, il faut que nous rejoignons. Ceux qui n'ont qu'à causer, ceux qui n'ont pas de pourquoi il faut que Motomoto a bénéficié d'un moyen mon cobo eux obimana simelwa dadi. C'est-à-dire quelque chose à boy. Le dadi et apporter bino bénéfice, tout bonheur dans la famille, tout apporter bino malheur. Gaël, biso to perdre grand frère. On a tourné la question est simple. La disparition de Dadi Dikambala et apporter le bonheur ou malheur. Biso to koufeli. Ouais. To reçoit bonheur comment? Parce que Gaël na biso ata bopesi biso $1 million raison que ça Dadi na biso te. Mais quand même assez accueilli mais bino bénéficier na mbongo. Gaël. Vous même pas la bambou on a plutôt mon Dadi na biso ma colonie katana mais na mona rai. Mon cher, tu es conscient de ce qu'on est en train de parler. L'argent répond à tous nos besoins. Donc à sans zela bozana Dadi bozana mbongo te bo vivre ndeni. Mais sans Dadi bozana ba million, monte bozo vivre bien. Yo kana biso loro moko. Na ki pauvreté na biso na to misana o mone bongo. On comprend? Na ki pauvreté na biso na nde tuzanga na biso ba mbongo, tuzako vivre. Parce que Gaël wano mona nga pété chez eux, na yeke Gaël pala nga to damete, to ando liaka. Vous comprenez? Na ki pauvreté na wano mona pe Dadi pété pa na yo na ndako no Gaël to lia kité nga pesa nga te. So na zangi na obenga Dadi, be na zana ngote yoka. So na yoka to sola. Ndeti blouson o, nga tiro yebina blouson o te, ba kundi Dadi mbana moko grosse abimisi blouson. Jour enterrement ya Dadi, to mulika grosse abimisi veste ya Zara. Ah, Jean, tout c'est quand tu Gaël nga le kana TV. Soyo ndima te ko le kana TV wana eza yo moko. Gaël nga za chaîne monene eza plus de 10,000 abonnés. Te yoka to sola, te to sola. Trop cher Te to sola. Moni que Dadi peut même bénédiction quelque part. Te yoka te. Koko fa de cause bénédiction pour nga goste. Blouson. Veste Zara. Yoka, yo na expliquer yo.
kokufa dadi kozala bénéfice mpo na nga te ata mokolo moko te gela toyebisa yo nga naza na chaîne ya YouTube eza na plus de 10 000 abonnés. Je suis délégué commercial de la société monnaie na communication à Congo de RTL. J'ai géré. Donc attends, il y aura expliqué yo. Naza na tikala oza pauvreté. Na mo pela que j'ai gagné na yebi ko s'organiser. RTL a longoli nga pesa ngambo. Na ye na monde média na yo sa mission na boire rabatu ba soutenir biso bazali. Donc naza posa na mona dadi na ngai na attention babina dadi akatani makolo ba vivre na ozana posa na ye kibo ilanga $1 million to $3 millions parce que somba bo moya dadi te ozo comprendre gel et somba jamais bo moya dadi. Alors totika koloba n'importe quoi na TV pour na respect dadi asali ebele na Congo boyebi ataki acteur comédien munene. Alors pour na respect à grand frère en tout cas totika n'importe quoi. Blaise soki azana likambo loba na ngai il sait où me trouver. Il sait où me trouver. Nani? Blaise. Blaise ouais. Oh toko la sanga. Christian. Aza sada likambo loba na nga il sait où me trouver. Ça na important te aloba la TV. Parce que soit dans photo sur la naï Serge Ayakit. Cause position on a expliqué Serge calmement. On s'est compris. Eza mawa to passe sur ça que Gisèle lié mo so zo lo ba makambo na CCC o eza bongote ngala regretter nango makasi parce que so li kambozali so ya mona ke otika na ndako angaka tika na ndako ye mutazo ki décision na ke ovanda na ndako te apesa ba nini na preuve na yo ipsa yo vidéo ya ngwana bozu botie batu ba moni alidor aza pa na ngala pale. Donc toza un problème moko te bana wala timu kona okufa na munoko la mabando lo baki papa la bisa kufa ka tika ka biso na gosse. Voilà, merci. De bonnes choses ne dire jamais. L'émission a commencé vraiment avec sa beauté et va aussi terminer avec sa beauté. Mais juste, nous allons clôturer notre émission avec cette dernière question. Une question qui va un peu éveiller la conscience de tout le monde. Une question qui va motiver beaucoup de gens au bazaki un peu ignorants na makambo oyo etalaki bongo ndeko dadi dikambala gosse to prier kanzambe. Est-ce que okoki ko lo devant les téléspectateurs qui est la minute où la question est tourne aux censeurs le vérité? Ah Gaël ay comme parquet Tony pour nous comprendre un peu susciter ces émissions to comme parquet le bagage non aux censeurs le vérité la question là. Mais si on pose une question je te réponds, c'est tout. Voilà, merci au Ghost Zakano, tout ça dans la première émission à propos de malade de Dadi Dikambala. Expliquer ce que non Dadi souffre de levure et consort, mib, ça qui est examen tout ça. On a fait une émission qui a fait 68 000 kilos, 68 000 vies. 68 000 vies na chaîne ya Congo ya Tolo na C émission sali 68 000 vies expliquer biso ba ndeko basali ba commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires ba pesa ki ba procédure ba traitement on ndeko dada ba kolandela et après ba tant to ko sala sous analyse moko ko informer biso que non Dadi souffrait de tumeurs de pancréas et voilà qui dernière émission je pense tant Dadi a confirmé ce que non Dadi souffrait de tumeurs de pancréas après enterrement à Dadi. J'étais là avec notre concert Yansmine, on était là sur la résidence de Dadi Dikambala. On a été soufflé par Dati, la fille aînée de Dadi Dikambala, qui nous disait que Dadi abandonné dans un stade de martyr parce que Akufaki na poison, lui sort et c'est Bebaki. Et je me suis revenu avec toi le matin chez moi. On a tout une même question. Est-il vrai que Dadi a été empoisonné? Tu m'as répondu oui. Confirmation. Est-ce que est-il vrai que c'est notre dernière question qui clôture cette émission? Est-il vrai que Dadi Dikambala a été empoisonné? Gaël, Dati la réponse sur la gosse. Notre question est celle-ci. D'où tu réponds par oui ou non. Dadi Dikambala a été empoisonné, oui ou non? Avec un estomac cancer. Dadi Dikambala. Non. Avec un estomac cancer. Avec un estomac cancer. Voilà, avec un estomac cancer. Cancer, estomac cancer. Donc avec un
Voilà, agi na cancer estomac. Mais tout de les ça que des gens empoisonnés, au lieu na kasi batu na bino théâtre na tunio oh. Nga una ki sipu na tu na yo po na nga na ba confirmation pa na yo. Zela yoka to silisi na biso émission. Na ibiso que gosse lobby de nani datia ibiso na mao na Yansimi qu'on était ensemble quand on faisait les interviews et pas un grand frère. Voilà, on a interview. Tout ça qui est dati taboy ko loba na micro. A ibiso na mao que non. Dadi ba on est ko pour la stade pour to kundi dadi na 12 heures mon cher. Dadi n'est pas un nouveau-né, n'est pas un prématuré, n'est pas un enfant. Dadi za mukolo metoke kunda dadi na 12 heures parce qu'il a combien ko pola datia lobby que non a combien ko pola parce que asi baba poisonna ki blo no sali mu bébé ki na yepe na tunio na yebisio be gosse lobby datia c'est parce que non dadi azaki ko faire na poison obi na kasi batu na bino donc on affirmer ngango ngana en coulisses mais devant les gens tu refuses de parler pourquoi Gaël to saboye moni question no yasuka yango te sur émission voilà là na ozonga pa na yo poto sala no émission on a prometaki yo et ça question le bosso opposé nga comme ça moi non répondre yango na ba preuve concrète ce que ezaki akufa na poison je te dirais que non akufa na poison tala yango. Voilà, merci. Comprenez que l'émission est finie, a pris sa fin ici. On n'a pas trop à ajouter parce que le mec en question, apparemment, il cache des choses qu'on devrait un peu savoir plus profondes que sur la mort de son frère. Donc comprenez que c'est un garçon de taureau. Alors on a coulisses mais comprenez que yepe ana part ana continue moko boya mbongo boya zwaki na obsèque dadi ana ba contribution utaki de part et d'autre. Donc voilà, je mets un point à mon émission d'aujourd'hui na pesimbote na pe merci na odaki na sima caméra Jean Mwanza cameraman libandi cameraman Mluba cameraman un cameraman présidentiel donc la casquette des images au chapeau taraba image na pesimbote na Mama Anne Kalambaya pasteur Carlos le Gaulio du temple les savoir les bien contrôler balobi rendez-vous zakaka moko le 20 août na kati ya Paris donc naza des na visa nanga nazoya mariage ya couple JC Kalamba c'est-à-dire Papa JC Kalamba et Maman Déborah Kalamba. Donc en tout cas merci pour votre invitation, vraiment c'est très très profond. Donc on a un mariage, nous avons un Nzambe, nous avons un cameraman, nous avons un filmé na chumbo. Cameraman on a une image, genre donc déjà merci à Papa JC pour les visas à Paris pour le mariage le 20 août. En tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment, merci pour l'initiative, pour la licanissi. Tout le monde est musicien, journaliste, pour un concert. Mais yo pena au penser que visa à Paris pour faire mariage le 20 août. Et puis na zonga. Est-ce que Gaël Akozonga toi Kosikala nous allons avoir exemple merci na baby donza baby da donza na pesi mbote bisiko zwami na pesi mbote na mosako limité couple moi qui ba exemple à suivre on a ba parents nanga de longues de distances ba parents nanga couple moi qui papa Freddy ainsi que maman Karine na pesi bino mbote na bosa ni nani Jean na bosa ni nani ah humanité nani sus ah na omite mwana oza télévision nani sus. Ok voilà, batu basi na bango, na pesi babone nyoso o bolandaka émission 100% analyse na YouTube na pesi binombo tengana bino tokutani prochainement. Et bisous, bye. Oh mama